toi dessus moto. Mais papa, aux gens l'avantage, déjà continue à Paris. Parce que JB Service et tout pour moi. Quand la militaire n'a pas. JB Service et ceux qui ont la rente et comme les sous à Paris. JB Service et pour moi partout dans le monde, au Canada, États-Unis, partout même à Londres, c'est quand la militaire JB Service et comme la service là-bas. Voilà. Là, bien à moi, hein. Pour la Yabi Gabiti, Samy a Yabi que JB Service et ça n'a rien. Mais puis, vous avez prendre et comme à Paris. Là, il y a comme moi. Et sonné. Allô, Samy? Oui, allô, bonjour, papa, vu de loin. Samy, mon qui l'ont pas la peine qui vont m'en ma fossette. C'est la mine. Mais quoi de Pessingawa, ils ont rien bien à Paris. Oh, même agence on a tiré le bosso. Ok, d'accord, on a un chip. Il y a encore une place au Renoso. Yo, ni m'a débolani. Na Paris. JB Service, José Baïla, Azana na rente, a yena ngoli susu na Paris. Et le moins na rente, il y a les sous Paris. Oh, on a la tchaki bosso et banagi na 25 pour to tchaki na agence o ezala na Rennes. Il y a même Moutou, il y a même patron, il y a même agence, il y a Fred, il y a José Baïla. Mais ils sont partout. Ah, on a vu sur la Bretagne, on a Nantes, on a Pontivy, on a Saint-Brieuc, on a Loudéac, on a Angers, on a Léman. Si on a fait les Moussoussou, on a Paris. Bambo Kebele boy. Tu es au Canada, États-Unis. Et maman, ok. Quand tu as la unité. Eh, Namu Nabengi. Pourquoi ça m'a collé la main? Les qui a tiré Simao, les qui a général, Granakoum. Lalou, moi je dis la solo. Souka, yo me go soba collé la JB Service. Na ye na JB Service. Pour moi, je suis un chilwa. Faut mieux que la lansala. Mais qui tendi, et ça idéologie. Ah bon? Non, on a JB Service. Bah, on tient le bilamba, bah, tu te souviens quoi? Bah, tu es ma sang ou du poteau? Ouais, on va sommer le fond, mais la bongo. Nana, professeur de la bière. Merci, Nana, t'as peur de thé. Nana, compétition. Merci. Moi, je dis le solo. Merci, Nakaï. JB Service, Bozama Kambo, Bana Poto, Bana Mokil Mobimba. Partout dans le monde, on y a les tates na yo, maman na yo, les kangou na yo. Koli, après ça, Moko, na JB Service. Sainte-Thérèse na Chili. Station Sainte-Thérèse, na Simanango, en force de la police. Koune bakangi batu, awa yo kangi Koli. JB Service, Ayuna. Hugues la Coifficoté, votre salon de coiffure sur la Nationale 3 au pavillon sous-bois. Ouvert tous les jours de 9h à 20h, même les jours fériés. Plus d'informations au 01 41 55 00 00 ou sur le www.huguelacoifficoté.com. Hugues la Coifficoté, l'homme qui coiffe la ville. Sexy pour les femmes, dindindi pour les hommes. Depuis plus de 4 ans, Maxi Bien-être a non seulement apporté l'harmonie du corps, mais aussi des couples. Avec Maxi Bien-être, dites au revoir aux maux de dos, aux problèmes d'hémorroïdes. Maxi Bien-être est une solution buvable, très facile et pratique à utiliser. Versez le contenu du sachet dans un verre d'eau tiède, mélangez avec une cuillère et c'est tout. Alors, qu'attendez-vous? Maxi Bien-être, l'harmonie du corps et des couples. Merci Nada Bena fier na Congo Promo. Et ça sito bena no number 1. Do sito bena intellectuel. Boss Raf Ngindo en tout cas na passivement bambo. Raf Ngindo le présentateur de la force créative Congo Promo. Congo ça la force militaire na Congo Promo. Et faites comme moi, allez voir Congo Promo tv5.com. Donc au nom de Jésus-Christ nous bénissons le Congo Promo. Avec Raf Ngindo, Congo Promo ne tombera jamais. Nicolo Congo Promo ndé. Ouais, balobi Raf Ngindo. Congo Promo toujours, grande puissance. Come on. Congo Promo qui torcos net in a film. Congo Promo babunda na nango. Raf Ngindo. Congo Promo. What a plus, what a boss là.
Voici la deuxième partie de votre grande émission La Vérité Chrétienne avec Yves Ipan, tous toujours avec Moussel Nzambe, Nganganankolo, Papa Mboyo. Toujours bien bon parce que bon bah vérité est belé, il faut abimisa aussi au binopé. Vous savez la première partie, je pense que sont qui biso nous surtout tout là. Donc merci à toi Reskan et Lucie pour comme même les RDC et la bourse noté le boss américain Rafungindo. Donc directement et pas papa na biso Mboyo au toujours bien bongo Nganganankolo, Ngangananzambe tout la biso et donc plutôt tous ensemble pour que tout soit par rapport à Masolo tout au botine comme question na bino to robeta yango lelo sans plus tarder. Déjà papa na biso. Bonjour papa. Bonjour papa. Bonne santé encore. Santé vraiment normale. Voilà, ça c'est bien. Et toujours qu'il y a des malamoko parce que tout ça un peu direct nayo et bandeko musuba ba par rapport à tout au Koloba na première partie na biso ba quoi ko retenir nini ya makasi d'abord pour na ba chrétien nyonso voilà. OK, pour na ba chrétien nyonso tongito lobabo eloko ko retenir eza koyeba que Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Jésus wana c'est lui la parole. To pesa ki ba passage na Ésaïe chapitre 40 verset 8. Tolobaki kuna balobi la parole de Dieu ne passera jamais. Zalibela. Jésus est encore vivant. Azala avant mokilo ezala. Asala mokilo yo akobomango pe akokena biso na lolo. Donc il faut qu'on respecte parole. Parole et les kakate yekola bien ancienne alliance. Vous remarquerez que tango zo tanga Bible okomanga bisika moko sukaka omoni loka Bible suki. Zo tanga Bible omoni bisika moko loka Bible et se confondre. Et comme mbele mino mibale. Non. Feza po parti wana mususu au comité oyebite. Bible c'est complété. Na cause du passage moko Esaïe eza complété mususu na Esdras. Soko yebi yango te mao. Ezala maka mususu et komama na Daniel ba expliquer yango na Apocalypse. Siko il faut ko yebango. Donc soko yebi to zelika ka bala kisaka yo. Eza kutumawa tozomona lisusu na bato musu bazoyebisa bango maloba nzambe batanga yango te. Nzoka Jésus atanga maloba nzambe. Alobi makambo nazoloba na bino c'est mon père qui m'a enseigné. Et a tindipé les 12 alobi allez faites les nations mes disciples et enseignez-leur tout ce que je vous ai prescrit. Il faut que yekola. So yekolite ba osalelo mukanda na bango ba limité yo. Donc yekola la parole c'est la vie. Ndenge na pesa ki passage Jésus mokazo loba na Jean chapitre 6 verset 63. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Merci. Voilà, avant tout on a aussi pété beta maman solo mususu par rapport à pratique de ça malé dans quatre église. Pasteur mongo tikala kaka na système de délivrance na mungo. Atiraka la madesu atoisi madesu ali sabatu mususu ezaka mai et mususu ezaka il faut simba mutu na mutupa délivrance salem. Est c'est vrai par rapport à pratique de salem lelo na kata ville Kinshasa et partout dans le monde? OK, naloba ke loko moko Satan kopiaka kaka nzambe. Soki olingi comprendre bien nzambe talape Satan. Au comprendre nzambe bien. Mais bamsusu bazoloba et si kanzambe za c'est l'absence et si kanzamba zali c'est l'absence totale ya Satan, c'est faux. Nzambe na Satan basolaka bien bakutanaka basolaka. Nyozoloba papa Mboyo. Nzambe na Satan bakutana basolola. Bakosola nini bakutana pona nini? Soki otali misère comme la Job. Ezalaka mukolo moko nzambe na lola. Tangango na Job chapitre 6 je crois. Nzambe na lola. Azosa la réunion na ba ange, ba bengi ba fils de Dieu. Na hébreu ba ben Elohim, to ba benei Elohim, ba fils de Dieu. Satan yé na réunion wana. Et nzambe azalaki
peut-être kamusaki pe ba ange comment rebelle ye nzambe a stopper réunion abandi kosolola na Satan atuni Satan uti wapi Satan epse na uti ko parcourir mokili est-ce que moni moi langa Job oui na moni a moni abanga langa ba discuter na nzambe ti Satan coopérer nzamba livrer Job na lakso ke lingaka yo po pesa ye mbongo pesa nga yo mwana ndenge na ko sandisa ye yo. On a référence biblique dans Job chapitre 6 so bandi otanga voilà. Alors nzamba yebise simba me ko bomate et soko tangi ko mona na yebite soki eza livre ya kwaku to eza Joef to tente o milu ngana zoloba makambo eza na Bible. Donc Bible lobi bo sambela makasi bo tambola malamu parce que votre accusateur le diable akizaka bino chaque fois pa nzambe. Donc bakuta na bango basola kana bango. Donc tanga za kwa akize nzambe fa yokaka nzamba zo yoka. Donc so basola kata ko yokani. Nzambe na Satan basolaka. Yango place nzamba zo sala ko mona Satan ko yapa bebisa. Place Satan zo bebisa nzamba ko yapo abongisa. Tala bien na butu esika mwinde zopela omona lumière place lumière wana suki omona ténèbre ténèbre na lumière ekangamaka bakohabita ensemble te place nzamba tshela bango frontière place lumière asuki ténèbre abandi ndenge moni frontière ya RDC na Angola ndenge moni frontière ya RDC na Zambie to kangama mais toza deux nations différentes ndenge moko lumière na ténèbre basangana te mais bakangama. Donc c'est la loi de la nature. Bible lobby apôtre Paul a posé question est-ce que la nature elle-même ne vous enseigne-t-elle pas? La nature fait enseigner biso. Donc nzambe na Satan ba yokana te ba coopéraka mais ba solaka na sanso nga na zolobe na sanso. Voilà qu'on va pratiquer tout seul dans l'église. Est-ce que c'est normal ou bien c'est anormal? Ok, ba pratique est biblique. Et banda même na lola. Ba pratique est na lola ti lelo ba pratique na lola. Soki otangi na Apocalypse chapitre 8 verset 1 tina 5 au mona ba pratiquer na lola ange asimbi encensoir. Oyo ba chrétien ba kanisa biloko ba sango. Oyo ba kanisa biloko ya ba musulman non. Na lola basaela yango catholique ye na ba l'an 300 ba l'an 325 l'an 323 basili siko tonga Vatican 25 ba catholique bandi Islam on a lola ou bien ba beteko lisolo toujours ba dans la Bible na précis passage dans la Bible na Apocalypse chapitre 8 verset 1 à 5 soki otali Islam eye na ba l'an 600 bakuta biloko wana nzamba azana ba parfum na ye azana ba sang na ye azana mungu na ye azana mai na ye azana biloko na ye Satan nde akopia aya bandi ko salela nde aye ko semer désordre. Soki otangi Bible na 1 Jean chapitre 5 verset 6 à 8 balobi Jésus aya maboko pamba te. Jésus aya na mai, aya na esprit, aya na makila. Biloko misatu Jésus aya na. Balobi bien biloko misatu wana eza ko s'accorder. Et tant oza ko s'accorder ezo témoigner. Alors, Tommy posait ba question sur ayela ki yango banani. N'est-ce pas biso? Ayela ki biso. Na linga réveiller conscience na yo. Avant la okina bandala nous nzambe bongo toye pas Satan. Soko tali apôtre Paul. Boke bana écriture Paul tala siko mambazo lobao. Alobi Christ yenda za rocher o yetambola na Israël en Égypte. Ko banda na sorti Égypte tina désert. Na 1 Corinthiens chapitre 10 verset 4. Alors, ce que otali rocher wana, omona rocher wana, epesa Israël mai, epesa Israël mafuta, huile, huile,
epesa Israël biloko ebele tangango ezana Exode chapitre 20 si je ne me trompe pas na Exode chapitre Deutéronome pardon Deutéronome chapitre 32 verset 15 okutango soki okei otangi suna Deutéronome wana 32 wana okomona na verset 15 okuta bapesi bango mai oke na Nombre chapitre 20 place Moïse azolaki même problème likolo ya mai abetaki libanga na rocher. Or rocher wana Paul azoloba bien que c'était le Christ. Zomona l'ancienne alliance libanga wana toyembaka libanga ya talo rocher wana c'est le Christ. Sikoyo tango aye moi déjà l'ancienne alliance abandai coopérer. Sikoyo tango aye en chair aye peka la biloko wana. Mais ça a été comme ma pratique moko chronique à chaque fois kaka yango côté les comme ko déranger bana nzambe tata ka donc yesu ka salika boye il faut miracle salema moi de temps tika la loko moko ke pas comme banque ça peut battre mususu nzamba bana ko changer ba miracle na ye to tika la ka identique moi te ke pas comme banque ça peut battre et comme ndenge ba loge moko satanique. Papa yo soko beli malaria o mela kisini yo sokobeli malaria omela kisini on a quoi attaquer directement la kinini voilà mutu msawa ba ye kinini mato ipasi alukini amokini bakisi ezebele kaka pona malaria moko mais yo okomela oyo ezo sunga yo ezo chayo à l'aise ndenge moko nzambe apesa ba numero pona baka omoni pona kabo ebosalele loko boye tango nzamba lakisi yo oyo pone loko boy mukolo loko wana ko yali faut tout là salamba la moko ce n'est pas pour rien lakisaki donc yo zano pour ba pratique de salama lelo pasteur aleki ba tout ba koya ko église mobimba akoisi na ba sai na nzambe église ye moko pasteur do koisa bango bon ba koya na problème nini milimo mabe za na kati na bango tu za nini attention naza pour ba pratique. Mais ba pratique nyonso te tolobaki pe Bible lobi yango bakoyeba bango la bambuma voilà soki ozu okena na Nombre chapitre 6 otangi yango mobimba omona bazolobela ozwa verset 1 tina ba 18 baolobela ba naziréen loi moko ya naziréa mutu oyo alingi asalela nzambe nzamba bengi yete malingi asalela nzambe ye moko il faut asala vœu wana eza déterminé ya temps moko songolo akoloba pendant 5 ans akoloba pendant 10 ans 20 ans et soki alingi asala pratique wana basokola kabango bakosokola bango et akokata kovo et à côté la bongo soka sala qui veille à 5 ans côté la bongo pendant 5 ans au kata soukité soki a touché ebembe vena kema il faut bande langwa 0 et soki a sali ve wana mukolo ya purification na ye ba sokola ye ba kata sou pona purification tanga bien alors tant ba sali ve wana tant ba sali biloko faut que ndo pesa offrande faut ndo pesa offrande. Si apôtre Paul alobi lo eleka alzolobela ba Romains chapitre 10 verset 4 Christ est la fin de la loi. Si yemoko apôtre Paul asala makambo yo botanga ngo so botanga ngo bokomona loi ya Naziréa eza na Exode eza na Actes des apôtres chapitre 26 beaucoup d'apôtres Paul asaleli loi wana tanga uti koloba ba n'importe quoi sangwe zongi na Israël et ye na Jérusalem babi Paul azopekisa batu kwa tosa mibeko batosa loi et tango azongi ba apôtre ba yambi c'est pourquoi sali makambo alors yo tala tozana 4 personnes awa déjà ba salive ya Naziréa alors zwa charge na bango ozwa bango boke na temple bokende ko se purifier botanga acte 26 bokomona ngo apôtre Paul akenda sala sokola ye apôtre Paul akata kovo na temple
banani baboma Jésus basacrificateur bazalaki d'accord te na Jésus na doctrine na Jésus. Si tu poses la question, Jésus a nous salani na temple. Abanon do sambela te. Après Jésus, l'apôtre abanon do sambela na temple te. Acte des apôtres chapitre 4. Pierre na Jean bazokende mbango bakota. Ndeko na biso papa Patricia yembango. Prends ton lit, lève-toi et marche. Batelemisa koka moko wana bazosenga mbongo babino tozana eloko kopesa yo te na porte ya temple na ere ya offrande. Bapote babano dosani ba respecta ki loi soki ezalaki loi Jésus azalaki fin ya loi yemo bano dosani na temple abeta bato bafimbu te na temple liloba ne ezalaki nini botanga te ekomama aotangisa bango Nouveau Testament Ancien Testament. Botanga te que comment ma maison sera appelée une maison de prière. Pourquoi vous avez fait ma maison une bande de brigands, caverne de brigands? Jésus nous semble dans le temple. L'apôtre près nous semble la Paul qui est sali loi à Naziréa. Botanga dans Acte des Apôtres chapitre 18. Verset 1 à 5,18. Apôtre Paul abandonne Moussala le roi Naziréen. Mais si vous à ça la vraie wana. Mais je sais bien le cas comment. Mais quelque part aussi bando Moussala comme mon honnêtement cabal juif moro boye comme ah te wana ba pasteur ba cabal. Wana ba pasteur ba cabal. Expliquer biso cabal les gens nini pour que tu comprendre biso bando ba otala biso to ba vraiment vérité makambango. Avant d'expliquer Kabal na koloba boye, Jésus a sa référence na biso. Soki bozui Jean chapitre 13. Bobandi kotanga ti na ba verset 15. Balobi Jésus mukolo ya Pâques. Azwa mai. Asokola ba potre makolo, y compris na Jida. Asokola bango makolo. Mais tango ekomi na tango ya Pierre aboyi. Alors non yoko sokolanga makolo te. Yoka liloba Jésus. Soki na sokoli yo makolo te ozasu na par nanga te. Parango ezani. Ye mutu penda tiki mwasi na bana. Atiki na musala landi Jésus azanga kandako. Lelo boya zana lubumbashi bakota kasumbalesa lobi babimi bakoti katanga soki shaba. Azolala na banzela. Mais Pierre a landié, tango boka ka basokole makolo, maye touché ye. Botanga mai wana bazwaki yango wapi. Ayebisaki bango bokende, bokibima so bobimi na ville toza bokote na porte entrer à ville wana, bomona mwana mobala otoko toka mai. Nanda kwa kokota bolanda botu na kolonda ko boyebisa le maître atindi biso ola kisesika akofete Pâques. Mai wana yango sokole bango makolo. Na landa ndeko moko boy soki le patriarche na Belgique. Azol ba mai nyonso na Bible ezasimo ya molimo. Zokamusanga. Jésus adindaki na Jourdain ya molimo. Na mani le lepre babwa ba Elisa ebisa mi bwaka na mai 7 fois ya molimo. Jésus agangelaki mai calme-toi ya molimo. Mais buzoba boye polani. Jésus ayebisi Pierre soki na sokoli yo makolo te ozasu na par nangate. Alors Pierre a lobby si c'est comme ça, alors que sokolanga kaka makolote, sokolanga mobimba. Yoka, bozo tanga Bible leti tozo comprendre te. Ayebisi eboye. Oyo esi ya sokola. Oyo esi ya sokola, ya sokola kaka ndambo. Jija sokola bango ndambo. Pourquoi sokola bango ndambo? Oyo esi ya sokola, c'est que ba sokwama. Soki ozongi na chaîne alliance mutako simba musala nzambe te soki asokwama te. Il faut sokola mai. Botanga ngo na Exode 28 et Exode 29. Ba sokwama. Jésus a continué na ba verset 12 à 15 à lobi boye. Soki ngai verset 11 à 15. Soki nga le maître bozo benganga maître. Bosali mabete na za maître et que na sokoli bino makolo. Et c'est exemple la pesi bino. Bino pe sengeli bo sokola kamakolo la bino la bino.
Soki boyebi makambo yo, vous êtes heureux. Vous serez heureux. Albino bozolongolango. Apôtre Paul, dans 1 Timothée, je crois, chapitre 5, verset 9 à 10. Azoyebi sa Timothée pour na bana basi, ba maman bazana ba 60 ans likolo. O bazana une bonne témoignage. Po ba sokola ka ba saint makolo. Apôtre Paul ndo sokola makolo. L'inspiration nini? Soki loi les makambo loi. Ye moko sokola na loi. Hébreux chapitre 10, verset 22. Et l'obinine. Ce que ozoya liboswa nzambe, il faut oya na sincérité. Nzoto na moteme za la rempli de foi, rempli de foi. Mokiete, bino bozo quand sa foi est clear mai. Or la foi vient ce qu'on attend. Moteme il faut za la rempli de foi et nzoto no sokolango na mai, na mai. C'est la foi. Ablution. Ablution, il y a des musulmans. Islam est après. Na balance ici après Jésus. Sango tia ça la messe, ça la ablution. Et ça, biloko na bangote. Catholique y na lamba 300. Et ça, biloko na biso. Mais le temps que tokotique église vide, il y a un moment où ça na biso. Sauf que quand on a la maison noire, on sokola yo. Quand on a biloko tiki une église. Église tiki yango vide. Il faut que ça ba pratique au sein de l'église. Pour la répondre à la pratique, bandeko bazo landa batanga na Marc chapitre 31 chapitre 7 verset 31 à 37. Aujourd'hui na Marc chapitre 8 verset 22 à 26. Aujourd'hui na Jean chapitre 9 verset 6 à 11. Pour moi, Jésus a ça qui ma pratique. Jésus a si bagi mai. Jésus a ça qui ma belle. Et puis, tala sikol. Bayeli aveugle. Azui aveugle. Atali naba potre. Naba kolo mutu ba membre de famille. Naba assistant tout bazala ki wana. Makambo ya lingia sale kozala scandale po na bango. Azui mutu wala memie musika. Musika. Bango mi balé. Pour même ba potre ceux qui ba moni pratique Jésus à salaki. Banga ba bengen doki. Ce que tali na Jean 6 na ozonga. Na Jean 6 église à Jésus panzanaki. Jésus azoloba je suis le pain de vie. Tata la bilo baliaki lipa ya bakufa menga je suis le pain descendu oya ko lianga meli makila langa okufa te. Bato bakanisa ka kokata makila nzoto bibimila nzoto ba meli akokata musunya pesi bango. Balobi alinga pia biso kindoki. Ba bimi bakei. Babi plusieurs de ses disciples ba yaka lisusu ba sundola ye. Ba kenda ko sala ba bor na bango. Yango bomona ba quelque part atindaki ba potre ba ke ko teya, ba kuti type moko boya salaka na bango te mazoteya na kombo ya Yesu. Yo longwe pa mamolangi mokela ba enseignement mamolangi. Ozoki no sala lango église. Ozobenga mamolangi ndoki, mozala ba enseignement na yo sala l'église. Nazoloba la bateau batambola ndenge wana. Along na lobeli motute, olongwe bona bakisa. Olongwe par exemple pas ya les chandeliers mutombo kalom. Na ba enseignement na ye. Olongwe pas ya rockman général Sonic Afoot. Olongwe pas ya archbishop Koutino. Ba pasteur bazebele. OK na ba enseignement na bango OK ko sala eloko na yo. Na biloko na bango mozo traiter bango ba venturier. Ozo traiter bango ba vaurien. Non. Wapi ya yo. C'est comme ça. Batouana ba salaki. Mais Jésus si ba pote il fallait pas peki sa bango. Oh yo aza contre bino, t'as ça pour bino. Donc bah Jésus peut bakanga ki ndoki déjà. Alors aboya qui pratique ne na zongi, aboya qui pratique ne ba potre même ba mona po bazali na niveau wana te. Makamso ando lingate ba mona. Même na montagne ya transfiguration na Matthieu 17. Ayebi Pierre et Jean na Jacques ba bomba ba lobate. Ba lobate pourquoi? Pour cause la scandale. Yango azoloba quelque part soko lingo sambela. Kota na chambre na yo dans le lieu secret, bondela en secret, c'est lui qui écoute en secret. Pourquoi en secret? Oui, makamba ba chambre bandi wa. Les occultistes ba dans la chambre.
ba chrétien bana ba chambre chambre de prière. Il y a l'hôtel là-bas, botanga makambo domaine wana bakolakisa bino. Botanga tango femme tsunamite azomona Elisa azoleka bito tongela ye chambre haute to tshela ye mesa na chandelier. Kuna ndeba makambo eza kuna. Hebi chandelier. Hebi chandelier, vous avez la chandelier. Chandelier lobi porte bougie. Na bon français ba bengi bougie chandelle. Soko za ozolanda talango na Google beta les chandelles ba image ba chandelle comme la bougie ozo salela ngo na ndako me era prière au bandi ko bang chandelier bi porte bougie zomon. Alors nazongi Jésus asalaki ba pratique alaki saki église ba pratique église ndo salela ba pratique ba yebaki yango moni quelque part na Jacques balobi ba oyo baza maladi ba kende pa ba ancien de l'église ba bonde la pona bango ba pakola bango mafuta soki otali ye moko Jésus alakisaki ba apôtre makambo oyo zwa na Marc chapitre 6 verset 7 tina 13. Jésus comme un bon maître azui ba apôtre akaboli bango 2-2 tanga passage oyo bien 2-2 bisika sengeli ye moko akende koteya atindi bango alobi la bango tala bomema bilamba mibale te sapatu mibale te bomemaka moko na baton na sac vide bakenda maboko pamba selon explication ya Bible bokende boteya ndako bakoyamba bino bobondela mpona bango kimi efanda umela ndako bakoboya bopopola makolo boleka wana jugement koya après. Mais Bible bakisi balobi boye tangu bapôtre bakei kote ya bateye évangile bakuti baka ba divers cas ba délivrer ba malade ba démoniaque et ba pakoli bango mafuta tanga ngo za la Bible siko mafuta la bazwaki yango wapi bango Jésus alokotaki bango boyebi tanga Bible ndenge Jésus alokotaki bapôtre bayebaki makambo te. Voilà. Mais ningi papa mboyo zong sepsona na kabal juif pona yoza nini et to comprendre makambo ndezo kende parce que moni confusion mo makasi nakati ya elanga tata voilà. OK. Omoni soki oyebi ke nzamba kotelaka na porte oyo ya liboso o mesani bongo mukola okota na porte ya sima oko benge démon oko benge Satan. Tango Jésus a marché na maya vers ses apôtres, ba bengaki fantôme. Parce que connaissance na bengaki limitée. Ndenge bamsu bazo yemba lelo banzeme moko nani atambola na mai lokola yo papa. Batu bazo tambola na mai bo mezira ka Jésus na biloka salité wana ta mike. Ba Chris Angel bazo tambola na ba mai. Ba Gordon ba américain bazo tambola na ba mai. Biloko salité on a beau mesurer à Jésus na biloko wana te. Jésus a le grand de tous les grands. Alors, nanguna lobanini awo. Kabal eza triqué keba. Ko diaboliser ngombango te sans ko yebango. Kabal e utina Babylone. Kabal juif e utina Babylone. Mais Kabal en soi est lobby Kabbalah. En hébreu, et lobby nini Kabbalah ezali tradition de bouche à l'oreille. Makambo oye komama te. Eza ba secret oye loba makaka na litoi. Munoko na litoi po na ko éviter batu musu ba yeba. Okomona Jésus passa elango. Ayebisaki ba apôtre bo lobate. Ayebisaki batu wana atiki bandeko ne musika libanda na ville bango bake libanda ville abiki sabe kena ndako kolobate yango na kabal mais siko ngala zolobela kabal juif bokeba nango Israël tango ekena boumbu bakendaki lokola ba esclave topesaki passage na Daniel chapitre 1 bakendaki ko apprendre bango science chaldéenne babylonienne. Alors,
tala ndenge Israël qui détruit Jérémie ando yebisa bango bachaki tembe tango bakendaki esclave bakomi na Babylone babandi ko sambela bikeko toyebi histoire Daniel aboyaki ko sambela bikeko babwaka ye na moto babwaka na libulu ya bankosi toyebi po aboyaki ko sambela banzambe wana. Alors quelques rabbins juifs oyo bakendaki pe na Babylone oyo ba linga kite peuple na bango a perdre culture na bango bakomaki kokoma ba livre nzoka avant bakende bowumbu bazalaki déjà na ba livre babandaki kotanga babengi Tanakh eza composé na ba loi na ba prophète. Tanakh eza na 3 sections, eza na Torah, eza na Nevim, eza na Ketubim. Torah eza 5 livres Pentateuque à Moïse. Nevim eza ba livre ya ba prophète. Ketubim eza le psaume. Jésus a lobelango. Yango enseigna ba apôtre. Luc chapitre 24 verset 44. Bokomonango. Jésus a lobelango. Tango ta sekui. Akutani na ba apôtre na chemin Emmaüs. Ayebisi bango ba disciple na ye. Bozo beta masolo nini. Babandi ko beta la Jésus li solo ya vine moko. Oh tozalaka na type moko wa Jésus de Nazareth puissant parole en œuvre nzamba tombolaka. Tozalaka na ye alobaka boye akokufa après 3 jours akosekwa. Alors basi moko tozalaka na bango wa bakendai kotala ekunda na ye bakutani na ba ange balobi pourquoi cherchez-vous celui qui est mort vivant parmi les morts. Jésus a regretté. Pourquoi boza lampo na ko croire? Ne fallait-il pas que Christ oyo a botama a souffrir a kufa ndenge komama na Torah na Nevim pe la Ketubim? Luc chapitre 24 verset 44. C'est ça. Alors sikoyo tangu tozonga sikoyo na nini na biso kabale juif. Alors ba juif babandi ko koma ba livre na bango ezebele. Premier livre ya kabale babenga ngo Zohar. Tozana ba Mishnah, tozana ba Ledras, tozana ba Barvajot ezebele. Alors babandi ko koma ba livre. Po na nini po bazongisa culture na bango na peuple abunga te. Po bazana prophétie moko elobaka que après 70 ans bakozala récupérer. Faut bazonga. Bakoma okoma ba livre. Alors tangu bazongi siko na Israël babosanaki na bango Tanakh Bible. Babosanaki yango. Bakoma osalela ba livre na bango. Soko lingo mona tanga na Néhémie chapitre 8 verset 1 tina 8. Tango babandi ko luka ko reconstruire Jérusalem na temple nde baye ko retrouver ba document na bango babandi ko tanga ba livre na bango. Alors babengi ensemble mobimba demi journée bazo tangela bango Tanakh ancienne alliance. Et tango basilisi ko tanga babengaki batu nyonso bazala ki capable ya koyoka pe ko comprendre. Ne babandi ko expliquer bango le sens ya makambo bayoki pour prouver que bayebaki yango lisusu te. Yango mona tango Jésus aye azoyebisa ba juif, pourquoi vous annulez la parole de Dieu à cause de vos traditions? Du Israël bazana ba tradition na bango, bazana ba livre na bango. Na ofongole loko moko awa na 1 Corinthiens chapitre 10 verset 4 je crois, place au apôtre Paul azotelemela mwasi ateya. Alors bien selon la loi. Nazo lancé défi na mutu nyonso oyo aboyi mwasi ateya. L'église ala kisanga loi wana. Ye Paul na aboya ka loi, mais azo ko interdire mwasi ateya selon la loi. Loi nini? Yo muto ndimaka loi te sikozo sale la loi pourquoi?
Et loi nini l'ancienne alliance eza na loi moko te eza ko interdire mwasi ateya ezalaka te. Mais na ko peso ba passage soko ye na ko lakisa yo mwasi abanda ko teya depuis ancienne alliance. Tina nouvelle alliance. Mwasi aza la parole. Qu'est-ce que c'est ba référence? Soki otangi na Michée chapitre 6 verset 4 Nzamba azoloba na Israël na tindelaki bino Moïse, Aaron na Marie. Marie la sœur de Moïse azalaka prophétesse. Soko tangi na Exode chapitre 15 verset 20 comme na Marie azalaki prophétesse. Parmi les 3 personnes Nzamba tinda ba ndoko bimisa Israël na Égypte, yepa zalaki. Pourquoi Nzamba tchaki mwasi? Pourquoi pesake maloba? Prophète ou prophétesse, c'est la bouche de Dieu. Moïse azalaki prophète. Moïse, Aaron azalaki prophète. Marie azalaki prophète. Famille Moubimba azalaki prophète. Et au moment là, Marie wala azalaki na parole qu'on a Israël. Israël babandaki ko telemela Moïse assemblée wana. Mais Marie a mobilisé bango contre Israël. Voilà pourquoi Nzamba beta na lèpre. Ce qui moi c'est dans la parole, c'est comment il y a mobiliser Israël. Ce qui, au Tangi na Juge, chapitre 4, verset 1, tu n'as 5, Déborah zalaki prophétesse et zalaki juge. Tant il y a juge, zalaki tant il y a crise, il y a leadership na Israël. Alors ba juge ba bandai ko bima comme ba tête pour ba tambu sambo zalaki ko transition. Mais les gens qui ça va remarquer aussi le lobby moi c'était mais mon bal était comment mon bal mi bal ba ko vendre mais moi c'était à bango et ben donc l'église le belé du réveil namba oyo toujours la bango awa vraiment n'éviter attends la catholique non tout le monde était sangwa telemi sangwa moi si tout le monde était vraiment ka ba maser ba vandi ko ngambo tout le monde ka ba sango bazaka mibali nde bateaka l'église de réveil misu bazaka ko accepter misu bazaka ko boya misu babi moi si et ceux qui azote siko so komi pemene ba période na et arosala ndenge nini na ndako d'ailleurs kutalamba ka tezo pemene ba période bo siko ko côté ya mwana mobali ndenge nini pour qu'il changer na ndako moi c'est toujours inférieur ya mobali mais tant yo biso ke mamango za ndenge wate na habiter to ndima nani to boya nani bon ngala lobi ngala za fana ya Bible. Nazo pesa ba verset biblique Bible za maloba nzambe na kotosa o nzamba lobi nzambe mutasala mwasi nzambe mutasala ba période ya basi ya règle nzambe mutasala ba cycle ya basi nzambe mutakrea siko nzambe wala bossa laki ke mwasi a régler tango moko boy pour pesa parole loin de là etalingate ngana kotosa o nzamba zoloba Déborah juge et prophétesse en Israël. Abandai ko juger toute l'assemblée d'Israël. Israël a bateti bazune nanzete ba pesi combat Déborah. Et soko tangi na kaka na juge chapitre 5 verset 7. Déborah balobi mibali lokola biso Didier Tumba, général na biso d'état-major, chef d'état-major. Guerre na est azangi makashi. Déborah bi kende azobanga mais Déborah telemi lokola mama comme une mère. A telemi et Israël a longaki. Quelque part apôtre Paul a dit la femme sera sauvée qu'en devenant mère. Siko bo comprendre siko. Mère aza moi je suis aboti. Moi je suis aboti taza maman. Et moi sinon c'est dans la bébé tina mukolo baza ba maman. Soki aboti a komi mère. Siko yo ndenge Paul azoloba. Est-ce que l'ingoloba que soki moi saboti ta bobika te? Non. Azoloba makamu so ils a clé fermé kangi. Voilà, est-ce que Moussa Nzambe aussi a commandé ange soit a singa batupé pentacle Moussa Nzambe habité il faut saluer la pentacle moko boyer pour la en sécurité na mablo comme qui. C'est vrai biblo ko ndengona? Attention, attention. Cabal, juif et côté sibilo que belé l'église. Satanisme et côté déjà l'église. Ce qui otali na acte des apôtres chapitre 7 verset 43. Baye na étoile ya Dieu Rafan.
étoile ya babengi de Rafan ye moka Lucifer azo changer ba combo selon ba langue étoile wana bomona kango na drapeau ya Israël eza étoile oyo uta na Babylone Soko tangi na Osée chapitre 3 verset 4 à 5 balobi Israël resteront longtemps sans Dieu dans le monde sans sacrifice sans effort Israël ya lelo ndambo baza mise à part et belé baza ya kobunga baza sans Dieu évangile eza pas na biso ba nation principalement en Afrique tozana makamususu to loba place wana et kozonga na Israël mais botala soki otangi na psaume 74 verset 4,9 déjà bazo laka bazo signaler Nzambe tes adversaires envahis dans ta maison bakoti na église na temple balongoli basigne na biso Nzambe apesa balongoli bache ya bango Satan koti si ya longoli ya biso tozala basigne aussi et toyebite tangu nini makambo yekosila eza pe na prophète moko te eza po aya kosakola makambo ayebisa biso tango sile toyebite alors tango bazoloba na yo pentacle keba ba pentacle ya bien zali ya faux pe zali soki otangi bible Nzambe azoyebisa Moïse même tali pe na temple romona balobi ba rideau ya temple fe bozala na bacha ba nini ba dessin ya ba ange na ba mire aussi eza idolâtrie te soki otangi bible na nini na arche de l'alliance likola arche ezali na deux chérubins ezali idolâtrie te. Attention, il faut que ça la différence entre l'idolâtrie et la typologie. Des acquis idolâtrie. Pentacle zanine. Premièrement, la croix c'est un pentacle. C'est un pentacle universel, la croix. Malheureusement, il y a la bâtiment groupe ya bâtiment ko baboya ka croix. Ba religion so boya croix. Ba croix est belé. Nous avons plusieurs sortes de croix. Mais nous, les chrétiens, nous avons à nous la nôtre. Le quoi on landa, zoloba n'importe quoi. Croix, nalata croix, la croix, bazala croix, la kemisa, tu yebisa croix ni nozola. Ce que otangi 1 Corinthiens, chapitre 1, verset 17, tina 18. Au sauté na 23 et apôtre Paul azolo baboye. Ce n'est pas pour baptiser que Christ m'a envoyé. Atindinga pona ya kwa annoncer l'évangile. Pourquoi? Pour la croix de Christ est à la vanité. Et ça a rendu vanité. Et à Baki Salobi, l'évangile de la croix, la prédication de la croix, c'est une puissance de Dieu pour ceux qui sont sauvés. Mais elle est une perdition, elle est la folie, pardon, pour ceux qui sont perdus. Moutou azobo ya croix, ça perdu. Mais la croix c'est une puissance de Dieu, non il y a Satan. Philippiens chapitre 3 verset 18. Le bien la batebele bazo tambola contre binemi ya croix ya Christ. Christ azalaki na katikati ya des brigands. Croix juif ezalaka na forme ya lettre T. Mais dans la croix chrétienne est wapi. Tangu Jésus azo samba Pilate alukaki a libéré Jésus. Ba yebisi non ya sa kaza ko s'autoproclamer roi des Juifs. Nous les Juifs to yebi ke toza na César. Soki yo libéré to ko funda yo. Pilate pour la justification na ye asali libaya a commis na latin Henri. Jésus de Nazareth roi des Juifs. Nde aye ko baki sa partie à likolo ya croix. Ne komi croix na biso. Zomon. Et ça les différence mbalamoko la croix chrétienne ou la croix de Jésus et les deux autres croix juives ou babomela qui ba brigand. Attention, la croix est un pentacle. Donc tous la ba pentacle belé.
sikoyo Satan lokola za copière ye pas dans ba pentacle biso tolobaki na première partie toza na sacerdoce moko royal na sacerdoce na biso esprit moko te ako simba yo tobimaka te soko moni na ba sacerdoce moko bazo peso pentacle ngolo banini bago ba pesi yo grumeto balatisi yo montre médaille yango ndezo protéger yo contre l'esprit. Donc sans biloko wana yo za no rien. Soki médaille wana kwei l'esprit ba bomi yo. Ozo commander l'esprit sans pourtant za na pouvoir en soi. Oza nango te. Médaille wana mutezo salela yo. Soki bungi mawa. Yango moni oza limité. Mais biso babi Christ en nous, Christ en nous. Voilà, Papa Mboyo, na kati avec l'église, tout comme on a bassine belé, mais tout temps bassine yangoisa te vraiment, mais na yopé sa biso idée ndeko oza comme Christ, donc plutôt mon Christ voilà. À la kati église, si ni ne sera moni amabe à comprendre que l'église est amabe, pasteur oza mosai nzambe amabe. Premièrement, il faut qu'on se méfie na étoile. Étoile nyonso eza symbole esprit. Na langage spirituel babengi besprit bétoile. Soko mon étoile il faut le koyeba. Soko tamboli la ba religion na l'église ebele okuta bétoile. O tamboli na banda ko ebele na ba lieu public ebele okuta bétoile. Toza na bétoile luciférienne, toza na bétoile satanique, toza na bétoile ya Dieu pan. Dieu pan aza étoile ya 5 branches, maseke eza likolo, mato eza boye, moko ekiti na se boye. Donc étoile ya 2 branches, ya 5 branches. Eza la forme boye, moto atelemi apanzi maboko. Apanzi pe makolo. Mone sali 5 branches. Sikoyo. Soki o baloli yango oya se komi na se e komi sikoyo mbanga ya ntaba mato ya ntaba maseke ya ntaba bamsu babengi le bafome bango ande soko landeli omona ba origine ya ba Saint Valentin et na Égypte basala rango ba jour ya Saint Valentin yozo fêter bazwaka mwasi ba osala rituel ya mwasi face à couple na ntaba. Les bafomé ou Dieu pan azana forme ya ntaba. Omwende ntaba zali maseke matoi na mbanga. Donc les bafomé. Ye wana zanzambe ba illuminante bazo laksa boy. C'est lui le Dieu de la nature. Étoile ya Satan pe zali, étoile ya Lucifer zali et tous les esprits, pardon, tous les étoiles bazab esprit. 1. Joseph a l'autre étoile les offres kamelaï. Or, je veux dire que différence étoile en Zambie, na combien de points? Étoile en Zambie et mon en raté. Bazo benga bango étoile, mais soko tali na vers 3h 4h tali la côté est, au moins étoile moko ngela ba bengi l'étoile brillante du matin. Alors, moyen détaillé ngo boye exact. Mais esprit de Dieu bazo benga bango pe bétoile. L'esprit à Satan pe bazo benga bango bétoile. Apocalypse chapitre 12. Tangu Satan bazo boa kay balobi mukila na ye e kangi bétoile belé et kita la bango na se. Bango wana lelo baza esprit de chi, ba démon. Bazo si bétoile. Alors il faut qu'on se méfie de la bétoile. On les appelle parmi à bassine, ou il faut qu'on keba nango. Et quand on a le qui a la sirène, est-ce que la sirène y a un bazali et pour que tout ça n'aille et aussi par rapport il y a un ange, est-ce que Moussa n'a pas commandé ange peut ayoki à exécuter directement et pas il y a bicho va créer tout peu Moussa n'a jamais. Ok. Premièrement, tous on a plusieurs sortes de anges. Na angélogie va expliquer yango. Mais na mukuse to lo baboy. Nzambe na lola aza grand roi.
grand roi asali mokili asilisi mokili na 7e jour asilisi a achevé bato mosusu balobaka asilisa na 6e jour te achèvement elobi nini fin ya mosala otongi na yo me obandi osala baretouche na 7e jour afandi azwi a décentraliser pouvoir akangi yango nyonso te mpo ye aza grand roi na likolo atie ba Elohim to ba esprit ba ange comme ba serviteur na ye na se atie ba humain biso comme aussi ba serviteur. Alors biso na ba ange de Dieu toza na maître moko et toza animé n'esprit moko. Apocalypse chapitre 19 verset 10. Apôtre Jean na île de Patmos amoni ange afukameli. Ange bise non ko fukamelanga te. Naza collègue na yo, naza compagnon de service. Na accompagnaka batu nyonso baza na témoignage de Christ. Donc il y a des anges à coopérer et des anges à dominer. Les anges à coopérer sont des anges oyo bazor bazar fidèles ti lelo na nzambe. Biso na bango to welela nini. Nzamba tindi ye place nga na okoma te. Tango moto mususu bakangie na mai basala ba cérémonie bateka na mai mikili ezali. Na sama bele mikili ezali. Na balola mususu mikili ezali. Alors problème est ça nini. Soko lingo mona ngo tanga ngo na Job chapitre 33 verset 14 tina 30. Au mona ndenge ba ange ba salaka. Tanga ngo na Hébreu chapitre 1 verset 14. Balobi ne sont-ils pas tous des esprits au service de Dieu envoyés pour exercer leur ministère pour ceux qui doivent hériter le salut? Or c'est nous les humains il faut hériter le salut. Alors ba ange place onga na okomate comme étant humain ange mutako kende faut to coopérer na bango tango na bengi nzambe na bondeli nzambe na sengi nzambe eloko wana soki eza difficile po na ngana sala ngo na koma ange mutako kende ko sala ngo soko tangi na Job 33 na komona zomona okomona Daniel azo sambela ange yaki bakangai quelque part banani bakangai eza esprit oyo apôtre Paul azoba na Ephésiens chapitre 6 verset 12. Toza na lutte contre l'esprit méchant dans le lieu céleste. Ce sont aussi des anges. Lutte eza différent na combat. Combat eza na zui pa ou na bambio na zui kiti na bambio. Mais lutte eza confrontation, il y a deux différentes forces. Oh yaza makasi a dominer moninga. Yango la lutte. Malheureusement toyokaka ba ministère ya combat et bima ba ministère ya délivrance et bima nzoka tozala kuta ba ministère wana te. Alors toza kuna te mais tozo la lutte ba lobeli combat te. Biso na esprit toza na confrontation ya force contre force et ba lobby boye. Passage oyo bato ba comprenango te na ancienne alliance et ba fongoli yango na nouvelle alliance. Na Genèse chapitre 1er verset 26 à 28. Nzamba pesi pouvoir et pas ya moi sina mobali Adana Ève va dominer sur les oiseaux du ciel, sur les animaux qui se rampent sur la terre et sur les poissons de la mer. Les oiseaux du ciel baza banane. Les oiseaux du ciel ce sont des esprits. Ce que tangi je crois dans Proverbe chapitre 10 verset 20 boy. Balobi koloba mabete comme dire roi na chambre na yo te ni riche na chambre na yo pour oiseaux du ciel akoya kozwa maloba na ko memango. Les oiseaux du ciel ils ont un langage il faut comprendre. Mutu azalaki na jardin ensemble na banyama cohabiter il cohabitait avec les oiseaux ba welela ke lokote nambisi ba welela ni mutu asalemaki te pa fanda kalambi na mai nangolo mutu ba welela ni domination ya katango bokese ni koti. Voilà. Alors, comment on continue boyer minutage ça la biso moi passe pour la banobata la biso aussi et puis la télé c'est l'air voilà et pour la qui question mon etikalaki to susanayo par rapport à ba sirène est-ce que ba sirène nzambe bi bazali ni to bi ke ba sirène ba ba tomabe to bi ke bazara toujours na mai mais est-ce que ba sirène nzambe bi bazali oyo pe basalela nkolo
parce que tout na de Jean-Pierre Manzo tout ça la référence et pas naé et aussi na prophète Ézéchiel Matiti pas betagima solo il y a Oyo Ange Mosali Nzambe a recommandé yango répondre biso maintenant il y a Jean-Paul Manzolo maître Avatar Sirène il y a bien fait Bazali Sirène a bien bazalakate Sirène Nzambe pe azalakate ba sirène baza esprit Satan tanga boaka mi aboaka makina esprit ba s'organiser na ba l'univers bamso bakiti awa na sie na se bamso bake na mai bamso bake na ba région infernale na chama belé bakei basali ba royaume na bango alors ba sirène baza esprit oyo bazui ba forme ya mi poisson mi homme tozala ba oyo bazo benga ba mami wata na ba tati wata oyebi alors siko na classe ya ba sirène tozana deux types ya ba sirène tozana ba sirène oyo bazali naturel oyo penza baza ba esprit bazali et bango soki ozo coopérer na ye basengaka penza makila te mais akoluka nde bo salaka na ye bo créer na ye ba balani ba sirène mususu bosaba rapport bobota po batondisa région sub-océanique donc babota ba sirène ebele à travers yo Mutuna sirène so basangani ba ko bota pe babotaka mutuna esprit basa couplaka Genèse chapitre 6 ba ange bakitaki na tango Noé basa couplaki na batu mutuna esprit basa couplaka et puis soki mutu asa couple na esprit esili a commis déjà inutile nzamba boaka ezali sumo moko mabe oyo esili saka valeur ya mutu na miso nzambe osili oza déjà jeté alors attention la biloko salité oyo attention na biloko ba sirène siko oyo ndenge basengaka penza makila te yaza na posa vie na yo abebisa yango akozwaya longo yo na mokili kufi okekuna bobotaka na ye alors ba sous sirène siko bozo sala ba sirène wana baza composé bango ande siko baza très très dangereuse bango ande baba bomaka bango ande basengaka makila bango wala nde bokeba na bango e bayaka pe na mokili azotambola pe lokola mutu donc na sens wana ya nzamba azalaka te. Voilà. Merci. Numéro de téléphone au plus sur la Bandeco. L'église Corps de Christ partout dans le monde. Nous pouvons savoir le numéro de téléphone. On va partager un message dédié et au soir aussi par rapport à problème peu question avant que biso tous appé micro na biso tous caméra na biso tout le gâteau sur là. Nous pouvons numéro de téléphone. Numéro nangai ya Congo eza 089 39 70 623. Oyo ya Angola eza oche code Angola. Ngo pesa malamoko eza na WhatsApp pour na référence. Nyonso esalaka na WhatsApp. Ça c'est bien. Oyo ya Angola eza na 900 oche après à part 00244 21 921 pardon 38 85 25. Encore 921 38 85 25. Voilà, la ingo sambela juste pour 30 secondes na bandoko baza ba problème ba tala biso na bandako o senga pito donc on nzambe na yo asunga bandoko baza ba problème belé songolo pe pakala. OK. Eza foi na yo muteko bikisa yo ngana za simple serviteur nazo bonde la pona yo. Au nom de Je suis celui qui suis. Au nom de Yeshua Amashia, le restaurateur de l'homme de Chi. Nasengi kimia na yo e accompagner liloba oyo. Ba oyo nyonso bakoyo kape bakondima maloba oyo. Ba chango en pratique tika kimia na yo accompagner bango. Otikela biso kimia oyo mokili. Epesa kate yango des héritages na biso. Que la paix, la grâce nous accompagne au nom puissant de Jésus-Christ. C'est là que je leur donne et kokisama au nom de Jésus. Amen. Amen.
Merci à toi Raïs Kang, le super pour quand même le RDC, ainsi que notre cordon, le cordon CJPNA, et sans oublier le DT Christian Bouy et les boss américains, comme je vous dis chaque fois. Vous allez boss au Tigrara boss, les boss américains. Merci, à la prochaine fois, Sidén TV. Merci, bye bye.